Coucou, coucou la famille, bah, bonjour à tout le monde. Bah, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou la famille, coucou, coucou, coucou. Un instant, bonjour à tout le monde. Voilà, j'espère que vous êtes bien. Moi aussi, je me porte très, très bien. Shalom, shalom, shalom. Ningana, ningana. Youpi! Ningana, ningana. Bandeko ningana, ningana. Dino moko zabe. Elo caméra dans la gauche droite. Mwe chinga ni boa chini. Ya. Nga moko technicienne. Voilà. Ba yenge. La bandeko na sa bouja Congo. Na église ya PV à Longo. Vraiment to pesa bambote ebele. Na bandeko na sa ba musulman. Voilà. Lelo vendredi. Ba salam alaikum. Jour ba komisara Allah. Et puis topé si matondo na bakimbangiste, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, boboto bondeko na bandeko ça catholique, toute annonce confondue. En tout cas bambote na bino ebele na ba oyo nyonso bazoko rejoindre biso na live together. En tout cas bandeko nanga boya na live together ekozala kitoko makasi soki ozona solitude, ozoluka mobali, ozoluka mwasi. En tout cas, n'hésitez pas, yaka na live together, ozwa mobali ya malamu. Alors, bande konangai, na ye kozosu mobali mususu ya sika, ya 59 ans, na katia France. Ozana, en tout cas, so ozana 55 ans, kita na se, benga la danoise. Nazana maman na nga moko benga ki ngai, vraiment, azana 54 ans. Ndeko maman, benga ngai, parce que numéro oyo, au pesa kinga soki na bengango ezo tombe pa ya mundele. Alors tam soko loba na komisa ki kasindeni maman la danoise ucho komisa kala mingi te, ya même pas 3 semaines, ya même pas 2 semaines, mais oya koloba dazo benga yo te. Alors soko koyoka émission oyo yaka pona to so na papa na biso ya 59 ans et kozala bien na opesa ka ben 10 ozali 100% muluba. Alors, soko yo kinga vraiment benganga numéro pesa kingai eza koleka ezo ko tomber et pas ya mutumso na bengango 3 fois mobimba. Donc c'est le même numéro yo moko po bengela ranga ezo tomber pas ya mundele. Alors meka ko benganga et kozala bien soit na saki rare na ba tant nazo koma nazo ibalisute. Avant na lukelaye ndeko mwasi mususu mais yo pe oza na 54 ans 55 ans 53 ans tina sekuna. En tout cas benga papa na biso azali yaka okosepela mobali malamu makasi. Alors bandeko basi bandeko mobali ndeko mobali soza na kati ya UK ozoluka mwasi ya partir ba 34 ans nazana ndeko mwasi ya 35 34 ans. En tout cas, ndeko mobali soko zali wana suka ba 45 ans, yaka bengangai ndeko mwasi azawana salaka, aza très posé, aza bien, benga mama la danoise et kozala bien. Yope soko zana besoin ndeka na osenga na bato Canada, ti lelo nazoka binote boninga na te ndeko mobali azawana, mobali ya bogar, mobali ya pembe nde bolingaka. Donc mama benga ce que vous en avez à 35 ans, benga pona mobali na Canada. Voilà, to continue na émission na biso, bande ko bo partager live together izawana, tam susu olingi o rejoindre biso na live together, numéro na biso zaka 0044 74 38 03 16 23. Okozwa mama la danoise surtout ba samedi, oko benga ba heure nyon surtout mais faut à l'après 14h ou bien après 15h. Tout ça après 15h, le quoi tout ça n'a pas même air na binoté. So ko zwinga te tika message na ko rappeler so na rappeler te, cela veut dire que tant sous na zui tenté, bino boyebi musala neza facilité o benginga to solo na ko expliquer yo ndenge elekaka. Voilà bande konangai na uti koyoka audio et vidéo oyo. Gloria, pardon, je m'excuse, Gloria Olangi, basalaki na merveille. Merveille azali, mwana oyo azalaki
neti tokolo ba pe mwana bitinda et pas ya Kofi. Donc azaki lokola porte-parole na ye na français ndenge ba misala oyo ba nani basalaki ba Zobozi ye aza lokola a remplacer ka Zobozi kuta bane Kofi ngaye pona zuwa vraiment lelo mwana mobali wana bani kobimisa ba vérité ndenge Zobozi abande kobimisa ba vérité na ye. Alors bande konanga bino bato bozo yamba bato bazo kobimisa ba vérité a Kofi fo boke baka sinote boke bapenza Kofi azalaka abombaka makamuna mitema merveille Rambo auti koloba yango achemba ina munokote. Alors apesi akebisi mige et puis alobi ke mige azali songi abombaka makambute makambu nyoso solo la yango na Kofi abete la kango bato et puis alobi ke Shura azalaki maître Shura azalaki na raison a kosi eloko mokote parce que to moni bato musu baliba masqué yango balobake waze kwa koseli Shura makambo alors que Shura maître Shura andimaki yango na nzela ya micro ya ndeko na biso mwasi Diamant Noir alobike ezalaki ndenge wana mwana mobali wana pe merveille aye koloba yango pi abimisi ba secret nyonso ndenge ba sololaka bande kosola na mige alobi mige azali très songi et puis ye moto asalaki mige akoma pembeni ya Rambo et puis Rambo azalaki na but bande kona ngai na yebsaka bino bola ike ba video na nga bo partager ngai na yaka rando te na yaka kolamsa conscience pe ko kebisa bande kona nga place danger zali le nga na yaki awa na sepeli na video na tuka boko misaki makambo na j'espère que mige alandinga parce que video wana bolaiki yango makasi et puis botali yango bochepe ba commentaire na bino bandeko bino mo boyebi na kokanga bandoki te toujours ba commentaire mabe ezanga kate ata kutu oyo kosala musala malamu pona ngai na bandeko yebisa bino ke Kofi Olomide azolinga abe sa vie ya mige keba na Kofi loba ke yo moko pe ozandoki okanga vina ona satana mais yeba ke ya Kofi eleki makasi azali représentant na bi ya bandoki nyonso na kati ya mboka ya Congo wana. Il faut que ça la attention pila mosi keba bande konangai to sala ka bakamuna ndenga osakana te ngai na yebisa ki mige na bi mige ozana denzela ipa Kofi banzela kaka mi bale na o répéter soki obomela ka Zobozi te yeba ke akoboma yo akosalo mabe merveille wana lobiango soki pe osalela kiende mabe keba pa kope kobomo lisusu parce que kolinga to bimisa secret alors bande konanga bino bato ba utiliser ka bino bazo utiliser yo kaka pona osala mamala danoise mabe ou bien osala nga soki ndenge nini mais yeba ka mutu wana zo utiliser yo un jour akoboma yo pona amoni ke akoya kobimisa secret emso azana ba audio na ngai encore mikolo tozana ba audio ba nini yo koya kolakisa tato bane kokomana tala audio tindelenga yango yo tala boye na boye keba malamu kutu boya miboa ke panzambe belela na mokilike tala mutu alinga sala nga mabe bia zotinda nga na boma mutu mais soki yo so sali yango parce que lelo eza vraiment lokola masqué comme si Zobozi bon en tout cas soki to landango to sala yango ne analyse na ko sala sikoyo boko yoka bino moko ba question bande ko tuna ye et pas ya Gloria réponse bande ko pesa to ko analyser yango bande ko nanga pona toza ko kebisa mige toza ko kebisa ba kroni mama nyonso ba kroni papa neti mutu lokola Jaël lobake ba yokanaki na Kofi asala nini basala ba spectacle wana mais soki te modèle afingi Kofi pa koyi koya na galère azongeli Jaël akoyi pe ko bete pe magoda pona kaka zoyer bande konanga fuko kebaka soki déjà place wana oyebi ko salaki mabe ozokisa penga mutu okota tina mikuwa yaya kozonga kate neti ngana batu mususu na kati ya réseaux sociaux atandeni na kozonga te
attendez ni nako pesa bango ata bonjour te ata boy nako donc ndenge ka to trasa nzela ke bebana na kotanga mo na yebi naza na bato na kota penza ti na misisa na lalisa bango pongi te ba 3h du matin ba ko belela bongo bato bongo ale yo bani ko pesa confiance te oyo pe bato ngo baleka pe na kiti jaune alinga bela danoise na ke na Belgique ou bien na France migia bengi ngai te ngaso na lingi na leka na oleka pa papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie nga zalaka moninga na yo azalaka moninga na yo te wana na koleka papa limia na koleka mais batu mususu keba bakoya koleisa yo biloko baliaka te il faut kotala place nino koleka alors bandeko nanga tokoti siko na analyse bo sere ba sentir na bino mige azali na songi ndeko mobali na musalo to salaka kotonga ka ba musicien te et puis tant musu na suka na ya ko bosana parce que analyse ezala mo mulai na kosenga na bureau fali na kosenga na bata fali merveille to boite azokumisa fali azoloba bien ya fali azakoloba makamnyo so fali mais fali keba na muto nyonso azalaki pembeni ya Kofi aliana ye ayebi makamuna ye keba bakope kotinda ya envoyer abandi kolobelo bolamu pona opusa ye pembeni asala bomba mutu ya ndengwana kabela ye na musika liana ye na fourchette ya maboko milai en tout cas nga na kosenga na fali liana merveille oyo azana ye gentil azane mabete mais mondi bakotaki Yé moko azo bazana spiritualité à makasi eza mondi moko ya bakisi donc bo pesa la bino on est tout bo finga ka Jeff Ifongi ngala mona bino compliqué congolais bo bete la kay maboko parce que makambu mwana mobali wa lobby donc nazo ebate elo ni Jeff Ifongi akosa pona na vie ya fali et pardon ya même ya fali même ya Kofi. Alors bandeko nanga mais bongo bomoni ba kroni mama oyo ba yaka ko finga ba musicien ba liaka na ba musicien ba kemata ba podium ba musicien bazali apamba te bazana ba kisi kaka lokola ba musicien alors bino bato bolanda bokena komi komisa bolanda ka bango bopesa ka bango bambongo na bino bomona te ki bokoma ka motema na pesa ye kaka mbongo na pesa ye kaka entre temps surtout ebele bazara na bana bandicapé na ndako ebele bazalaka bandicapé o basala ba makaba bongo na aozo mbongo ne apasi azana eta bien te aza mutu ya maladi mais ye wana mutu bato bongo bakota bango na sabino histoire vraie bo like bo partager les mususu mige nyema amo ayoka ki émission mais analyse ezala autre chose et fungo la kalisusu tolanda na boke binyonso twende. Voilà, tokei luka yango. No mo boyebi ka nde système yango to lukaka. Émission batukutu yango yo kutu bien faut à partir sending money with Remedy. Voilà. On a sur Kofi, ne moi na makashi no ka mwana no moko si je comprends au faire le col pardon oui ça le quoi papa Wemba amisa ba king kester ba reda misi tu vois banane vraiment ba comme na bango sala ba succès des makashi to ba de la kaka boyo ba déjà ngambo ya Kofi wakana fali tout ça na fali so yo so père au bano charger sur moi no bomaye contre moi mamuto mona hôtel ni donc exprimons aux vraiment aux comprendre à coli déjà sur la zugi talata mitali bien à comprendre que Azel sous Kofi on a bien raison on a que l'homme Kofi ça fait 35 ans qu'on calcule le 13 ou le 12 le 12 c'était hier ou avant-hier mais est-ce que le comme ça vraiment on rappelle un problème na loi 35 ans l'homme bazati guerre confesse une guerre na batutu so ça faut au moins politique te koyara
Il est fort, hein, Kofi. Attendez, on a biso azolekisa makamba Kofi boy. Kofi mkola kobenga yo kondi mater. Bando koyo kanenga melaka bato bagazi. Ado yuwe nzoka de Kofi mutamela gazi na ye. Bon, c'est moi la makasi. Bimi c'est beau. D'accord. Déjà, il verra ma format banana qui s'abat sur politique à la simba parce que à la série batumte manio ça donne un cœur dur la jeunesse naïe. Il fallait me faire la clé des verrouillages joana apprendre yango. Il fallait comprendre que la ngai ni nazabu na bonne éducation. Fallait fongola coach wana fongola ko déni. Parce que à la kisaka parce que le quoi ça le souté. Et l'autre évapore rabat énergie sili. Ce qu'a forcé nature et frappé au joyer. Aïe, il peut s'azaler. Comment un jour ça n'a pas Cindy, non, mon enfant n'a pas Cindy. L'énergie de travail, c'est Cindy. C'est Cindy qui brille. Kofi ne peut rien, c'est Cindy. Ce qu'on a bêté Cindy combat. Face à le quoi, vêtement pour les flammes, ambila. Anti-kaye. Il y a Kofi les gars. Moi, mon bali, azalaki na kachanda kwa Kofi. Donc, azalaki kota mwa la voiture à Kofi. Donc, azo sabino ke na minute oyo Kofi azo utiliser ba énergie à Cindy. Donc Cindy pas za na makambo minene bande ko na ngai bande ko ba yibela kinga photo mukongo wa Cindy. Par exemple éviter la ngala la sabino mukongo wa Cindy. Maman nga mukongo wa Cindy on de dessa mami wata tete moi mbali wana za ina raison. Ba betelinga ba cousine kati babia ya tala mukongo ya ngoyo yo mto luka mukongo ya mwana ya nièce na yo Cindy le cœur bandi ko sanga somo boki bolanda bobi ke to lobaka pona pour moi la belle yemba banzembo ça ba succès yo no ba Cindy nga zawana ata na banzembo aye mokote nous la banzembo to abeta ba remisa Kofi banzembo aye mo nzembo aye mo etange bandeti suka créer yango et ça le succès un succès yo nzembo Cindy succès na beta ko manzembo ata za kapesi de Kofi mutaende akoki ko komana ye aye mo kende za batule de baza ni nani trebo ni nani je rena peu ces exemples. Mais au Canada, on n'a jamais Cindy à Kata Brazzaville de bête à concert yemo. Mais innocent, babota na rebo salam. Orti da rebo kat ici. Kofi roti la Cindy ta bête à tourner rien. Il est face dans la rawana. Je ne comprends pas. Au bon moment, donc ça dit Cindy peut azali. Toi Cindy a ça la carrière à Kofi. À côté c'est oui, Cindy a travaillé. Kofi a travaillé na Cindy a réciprocité. Cindy a na kumba bolingo. Mais si vous voulez, on peut nous dire que Kofi faut bazala bongo. Parce que na ba omi balé père tes amis ya Verambo. Pour Verambo koli. A méchant na Cindy na trop. Mais on a compté Kofi. TV je sera amkola Verambo. Mais ma mais totalement sinae ba j'ai bien. TV je sera divorcé pétrole. Venyo kalonga chanza basi trop ya bala pa. Mais Verambo yo kalonga bala pa. Bani ngobote kite patoya. Non les ngana lokwa te boto bana na question. Faut bazana Cindy. Bani ba fait Cindy zokanga na yebisa yo. Naza dernière acolyte. Ndimanga naza ganka film echelon ndenga. Oh mtolo bang. Maman na Kofi so abendi Cindy so abendi Kofi Kofi alinga. Abanga ke Tony do Antoine abeta ngo Tony. Ana bébé te boyoki. Alenga masolenge. Alengi ko boko va na bozo Cindy aoya. Tony Kofi faut tellement tigabino mona mutazu chimie. Te amour za suspect. Ngana Kofi to ba jumo na voyage mo be. Boyoki so ki Cindy abegi Kofi. Tala ba analyse bele ko tala Cindy na sipa. To ya ba ma émission ko bota ba analyse. Ah bon? On mère Ali Azal. Hein? T'es mère Ali. Non, faut comprendre. Parce que on a besoin de ba une fois na ko se émission na ko sabe mais posant na tête na mo frère boy. Mère Ali Azal ko fashion na mo ka pas pardon ah si ba te mère Azal pour que ça on a 80 jours le plan 80 jours. Même sous 29. Bah 29 je crois. Ah ouais. Mais accompagner kaza moi. D'accord. Donc c'est-à-dire viera moninga zawana. Maman na petit moi ezala na zana petit moi mwindi boso moni rambo molimba. Ala zando. Ah zana boutique na zando. Ah bon? Na bisi quoi c'est là qui na coûté na petit moi azola na vie na sepela no la ta kitoko na mwana Kofi na bi.
ateka babilamba aza pe designer nga bisi yaka non na stali petro na na tali petro na vraiment na senti que Virambo na senti que Rambo on comprend na senti Rambo ni kozoyoka tout monde a Virambo on a confiance na été aboya quand même bana na yango ba oloba moi na te karabilamba photo ya tombola na zandi papa na lobisie na ina mo to na Rambo biso de na bandola sa Virambo na pose bi moi yo dozo beta tolo kwa tali na bia za moi no maman ni tel que fa vandini ya bia nisi mutu mais ni sindia ibi mwana wana te on comprend bango tout ba ibi bana wana te donc ça dit que nini et ça là que nini que vraiment bana no moko o bando combattre bango tu dois fali pour parler on est papa ko botara mwana pour moi na leka bon yo mike faire les cahiers et hériter les cahiers au sambu ça est pas sobo yo ka verita so mais yo fera besoin de semboter moi na kuta lekio déjà ça fierté na yo les gens na quoi français vers ma français na France français hein mais c'était français na passeport rouge d'accord on pas na passeport on na photo na mona kanga passeport ne bo na chang eza rose na azona fion na otindelo na kanga page ya liboso pe ça na so za français mais au moins senti que ça il y a le moment à complication en France mais sur moi na naza français té azana ka résident fallait pour pas ko azana ka résident français donc grâce à la musique il a comme plus fort la musique tu vois celui qui moi c'est une musique à aider yo ba client no mona pas on a fallu refongola on dans un clé de téléphone dans un coup de téléphone plutôt on comprend de ça dit on lit ça là parce que bitumana au bano pour la kaka force de utiliser ça ma capacité parce que Kembo kama mwana oyo bota akoma master ya président moto akoma mokonzi to akoma to makambo ya salaka oyo bondo salaka ne tongela yo bondo tonga bakiti botongela bakonzi bakiti to akoma tongela bakiti bakonza mboka na musuba akoma soba bakiti na ina batu na obana akoma fort na mboka wana déjà na nini na yo wana ako aider ope papa na iti tuzo mona ke Virambo trobeta e podom de Vincennes trobona me omona boyebeti te pourquoi parce que on a ngana oli atoko makapa ya migi hein waze kwa ngomso le mso papi mboma c'est que exactement na 29 Kofi a fouza 29 awa parce que mbo kembo kama obo mwana oyo bota akoma voilà awa mais fallait ba benga tonton Fali bola ndala boke minyoso bola ike kala te to démarrer to banda osala analyse oyo kamiki yeba soki voilà c'est pour cela que je voulais poser cette question oyo ka question ba merveille waze kona kupaza ko sola te waze kona tunare mais on dirait échappakanga alors na biso ke ko ba sola nkolo satana na yesu ba pesa na mbote na nza ba pesa na mbote ma comprendre que ba sola ndeni na ngole lo ma mo bibele ezaki expliquer ça parce que na comprendre ngote qui dirait te pesa karma pas raison abaki na problème na Kofi te ma fa na musika bo ba kutana fara parce que la minute on dirait Kofi abengaki mige miga te mettre te libre mettre tu oiseau quand des kofa seka na mige seka waze kwa ni ba pimele ba visa bilo moi bon ba mpia kana nyonso wana ti mati waze kwa ngomso le mso papi mboma c'est que et chokaki Kofi yena waze kwa po ba bana na époque azoke ba Joss azoke ba G5 ba Kapanga à l'époque tout ça mais ba sola qui mais on zoka ndeko fara na dans vers waze quoi si waze kwa bonne c'est bon ce que ça là est passé non Kofi azarana dans vers waze quoi je pense pas waze comment ni place bolingo yali beaucoup taraté NP ala somoni batuma ba lingana ka mingi rompo na taba masi ngo za ba pi ba kumbi boyo ka conseil ki to kwa pesia ata mwasi na mobali somoni ba zara ba pi ba sa mobali na ba bima ba beba ni makashoko ko tate po tika na soni omona lobi su ba wozonga na lisusu parce que zara bonza amour na ene balukaka jour moko ba okutana na circonstance mo motali sa besoin ayi déjà to yebani na yima to te limbisanga yosu ko tika na soni Kofi waze kwa na Kofi boko tate Kofi na waze kwa na makambo biso tozomona so bito détailler moto aza mabe eza Virambo oui pourquoi ba sali garela alobi bien alobi mutu oyoyo na makambo nyonso ya waze kwa na Kofi soki to lingi ba kota na détail
moto aza mabe ezali Kofi. Bozoyoka. Tokei kuna epai ya waze kwa Kofi azaka motema mabe. Soki Kofi azaka bien, na ndenga yeba miziki ndengwana makambo nyonso ngeza malamu. Toka kota famille. Chéri pe aye kuna. Ngai na beba. Na 30 na Canada. Na yebi place na kene olala te. Soki nazalaka boye za Kofi. Siko yo mige. Yo nani yo mutu o ridiciliza Kofi. Soki lelo biso to longola ye na baranto wanda ko banga ye. Pona zobozia ya. Makambo zobozia bimisa. Elekela biso. Zobozia lobake ba musicien nyonso ya Kofi. O baleka pa Kofi. Kofi abima na bango na sima. Eloko wane ningisa biso. Alobi, soki kutu fale. Azalaki mwasi mbele babota banebele. Soki alobi su kombo ya nani. Yaba misisi bele wana. Bandi konanga. Nge salaki nga pasi. Nalobi, ba misisi bele mamsu bazala to sepela na bango. Boye ba Suzuki bazalaki. Eske makabo zobozia zoloba. Eza ya solo. Tele ridicilize. Tata mukolo nde wana paza na bana. Me mige ozalaki wana. Lelo yo kolobaki. Oza Kofi abengaka yo. Oza na problème na yete. Te. Oyo fali a pesa. Na quartier latin. Yo kutu opesa ngote. Alors, likambu ya chura. Soki ya chura. Na kokaloba koma ngote. Ebikisi yo mige pono rekile. Yo ka bien. Ndenge merveille ya koloba. Yo ka penza na bokebi nyonso. Bolanda. Relation ya 2 semaines. Relation babe bana 10 ans mais babe bani ka 2 semaines babongisi. Banda bazala binemi. Basali enzembo simbite. Ko nze bango befanzadi. Nzadi wazo ba kongola monte esimbite. PDD comment so tali vena biso wazo kana wazo expliquer comment na ka expliquer avec tout son cœur. Mais comment zo mutala mutu lokola muninga na zo betane concert pour Adidas ça reza na salmo ya mukie. Gezi mawe deba ko papolam. So mutazo be vena biso wazo beta kamwa sal na ye. Vous comprenez? Avec tous les respects, on a vu dans la ligne de mingi, dans la rambo mingi, dans la ligne. Avec moi ça, oh il rambo beaucoup des gens ont bercité, oh yo bêta. On va dire on peut y arrêter. Mais comment vous souhaitez oiseau quoi bêta té? Vous avez des gens qui ont mabé. Plus que nous retournons dans les migi. Nous allons na ye poto. Kofi a d'autres solutions. Na ye migi, on va l'andanga na notre. Je vais expliquer. C'est grâce à moi que migi Kofi a commencé à monter ma mabé. Mige nema ale kana teva lo bage Kofi abenga ya ibisa eke kuyambaka petona te merveilleux yambe pour nini wa mige mtesa ai sana ngote c'est mige aso msonye mais je te jure son a continué ma pinenga mige nema c'est mon petit que j'aime bien mais le betonga batna Kofi mama ngai lena leke mission na yiba dote mission na leka buta kodela potona ta ba jaune zone ba no le kapana yi Migaya ya alanda bisobla to yaka na nini na tour Eiffel ya ndito ye to sali programme na leki na fauteuil jaune na Kofi atali yango bengi mige na era mamona tuna ta era abituna na mige wana na era ono yembela bango nini on comprend abi merveille na era merveille abengi mige merveille na era na ebite so ba comment causer siko seri wana na mige abengi ngabi meta vie na auto benga ngabubu yo za mutu mige abengi yo mais mige gérer lelo abi atonga batna Kofi azoba ezaka mon père aussi bon le réseau le bani aussi nous ça dit azoba nga veramba longa sponsor na d'accord azoba gaso pa Kofi Kofi notre sponsor à mige kasi tele Kofi abeti bongo mige abisinga ono père koloba on a TVT na yesu na sala émission comment ya manga na ki ozomone mige ndengo zala wana oliaka bambongo Kofi yo sponsor nini yo salela Kofi pona futa kayo bato bavanda kuti na YouTube banda tongo mama si papa si mama si ata enka Kofi ba pia bango te mais yo na yo kana ngamba kama malunga te mais Kofi banda atia ko chaque mois 1500 1700 ndeko nanga zo somba yo malembe bima na yo s'il te plaît soko zo chatembe soko ye bato bandokata ka ba parti la danoza lobakango jifo fonga lobakango merveille pas le kaka kuna lobakango bako kata ba parti ba tina ba TikTok na ba page mige bima et puis tika ki songi na musala oyo surtout na milia ba musicien
otonga wazekwa otonga rambo muramba ayeba sora ebisho makambo lelo sko ya bimisi secret ke otonga ape Kofi siko Kofi ngo aolingo sukondene umoni ndenge sko oleka lisusu oya kosenga su Kofi pardon oleka lisusu oya kosenga chef ifungi pardon ba pardon na yo ekokoma ebele keba so ba pardon comme ebele bato bano ba ondima ngo lisute ba ndomona ngo nete comme maseki donc ça l'attention yo kara so Virambo asali mona uti photo ya bengisi migi ya okabele mbongo ta Kofi lo million de mafuta so 1500 so 1700 pa migi na bilo nya bimisa molongele ka wana after migi 1700 pa ando futa na so akata kontana comprendre donc ça dit que pour comprendre ils ont un peu fola comprendre pour là on a la migi bakabela mais ça pour non fola mais ça passe de quoi c'est ça na molia ku ta opesa bongote donc ça dit attends interne ça déclare ku ta opesa bongo na contre mettre moi ngada na moja Virambo abo futa ta de leader o tenga ko futa ngo tenga na contre mettre Virambo ta kupasha linga to bakabela na pesa linga kupasha mais je veux pas migi parce que amona kinga Bediago tout dans la benga ichelo tout puissant na yaki na plaquer arme ngana général ou na braka mokonzi mais pourquoi braka je salama parce que mokonzi azo comprendre que trône on est pas mwana na ye na otala oh les avantages na biso so mokonzi alinga asala système nga na braquer Bediago na la niveau na fali donc pona zonga sibone lo wana fali ça l'attention bon akepa migi aye pota bengisi migi benga to kutana vie awa apesi na mo tabana apesi na la tala bodabo migi ngana tunana na goche mascotte sauver vie na goche mascotte boyoki migi ye na goche mascotte ba sauver migi vie Kofi alukaka epona doda ye il fallait ka makambo ebima pona le musu eza libiki na yo ko silikela na yo kutu wazekwa te ou bien ko silikela mutu te bandi ko bilombo bomona soki makambo ebima kite ya chora o asaki songi miga ngai baba makambo te merveille pa nga leka te pona bimisango balobi bango mutu ba sauva yo vie bango ba opeso stratégie ndenya ko vivre na Kofi kolinga te oleka koko tsaye na kati ya studio na yote kosala bomesko oyambaka telefone ye pona nini et puis faut lingaka olakisa bato kenga engaza la problème na ete zobozi akufa na ndenge na ye zobozi atakufa na ndenge na ye ndeko nanga mais oyo yo lona non nous ba ridiculiser Kofi ndenge wana te même famille na ye mige balingaka ote oui Kofi alinga aleka na émission na ye ya migi azobenga vraiment ngamo fona leka na fauteuil jaune wana fona leka ne abengi mombele aleka pa monenga na leki ah bon mombele ka émission na leki na lata ki jaune na mise pièce wana za maîtresse Virambo tele nga bengi mombele allo akati asali programme ne vraiment ngano fo ya mbangai so Kofi abenga na eba koni foti ba yamba ye so ni na pesi ado yu embote c'est la phrase bazo anecdote oyebi ke pa na biso ba star bazate na Congo ba star bazate boti kokosaka Kofi légendaire un star de star oke luka ba kroni fwati ya ba congolais pona o benga bango da oleka si ba combien de vues to beta combien de vues bango ba beta ba beta ba 1 million oh my god ole bango ba luka yo nini bureau na yo la chargé que ndeko Kofi le ka interview na tel le ka boy na tel mais yo sko mo bandi ko luka papa pension pezala kati pension pezala ka nyoso na ka pona nini balo baka ko zali keba umukomso ko bina boluketo exali ka ovani na chaise ajebu ekola ka Kofi tika kosala baninga mabe tika kosala bana bato mabe toyebi ke mige ngapi na mige côté na Kofi soki to limbisi ete nga na ozana ka yo raison parce que a baby sa pena réputation na ndinga osala na te j'aime trop Ado place à Ali azwango de la rigueur c'est mon frère Ado je te salue mais je vais dire une chose et VOP je préfère na lobangwa Ado tu te sou boyoka makambo ya Ado yu esko ekobima awa yango Ado yu émission na ebeba émission na lala Kofi abenda e gaz bolanda ndenge ni abendela ka e gaz est-ce que mige ozoyoka ba pesa ka yo pe exemple ba bi keba so Kofi aye
soka moni asali boye keba bolande ado yue akwelela na yoka pe Jeff Fonga nzoka nda lobela kiango azwa kiango a Jeff Fonga yawa lobela ado yue tika komela ba pétrole tika mobali wana pasteur wana za lokuta yo lanso pe no sambela nzambe landela nzambe aboya ka koyoka Jeff Fonga bi keba mutu moko koya azoya ba pe Jeff Fonga azoya koloba makambo eza contraire ya Kofi. Mais ayeko benga ayeko yamba su Kofi ye moko nyoso lokoso ambongo bandi ko toza ba mindele te même na ba congolais ceux qui oza muta IDPS te oza bien parti ya Failu okomi ennemi ya bata IDPS mais na ba mindele za bongo te wone eza ba divergence politique wone eza makambo musique. Mais aussi longtemps ado yo lekisa Jeff Fonga a critica eza le quoi tout monde ke lelo alimia ayambi Kofi. Mais papa limia soka yambi Kofi na soka yambi na ndaku na e na mwasi na bana bango so bazala kalisine autika mutu mongo te siko yo migo ngola kisabiso biso siko to senga na loko za teti continuer relation na Kofi. Mais mo likambo mo kola yo yela yo tokolo bakaka aulu wala likamba ko yela yo ko yeba te biso to yebika nzembo wana to seli to leki na biso nzela. Sala attention mutu nyoso tato opesa mige conseil na batu nyoso yango mona batu musu balobaki soki dejo finga mobali na yo oloba boy n'importe quoi osambwisa ye soki libala kufa libela Autriche déjà na libala mobali akanga yo. Surtout muto bato bazaka Autriche na libala. Mobali lobaki alimbisi yo te. Yaya kanga bisaka kende danser na tricher. Po na so pe olinga mobali na olinga ko tricher te. Ndengo so tricher kanga bisaka kende. Okoya ko zongo ebite position mobali ozwila yo. Yango mona base bele ba okufa. So salaki ma be moko boye. Yaya senga pardon kende kozonga simate soda wa kende na guerre azonga sima akufa akuna tolanda asko ado yuwe boyo kabia makambe komela ado yu na chaîne nae Kofi mutasalango mutaolo bango rambo oyo ye mutaolo bango afanda na Kofi tamzu tokolo bapa sokola Kofi alors ko yonanga to vanda na ete toyoka mutaboy to négliger. Quand j'étais à Kinshasa, j'étais avec Kofi Olomide. J'étais dans la guerre na yo parce que bando yamba bata quartier la tête tout balongwa pour betara contre Kofi pour betara Kofi. Ngana yo na leka na benga jour so to kuta no yebi na na car oye bangoti na car yo teleminare na jebo utara poto zo car na leki na otalo na oseka. Oui, mais je ne sais pas. Non, c'est que tu es journaliste. Tout le monde a une photo. Là, ce qu'on a qui n'a pas camboté. On a juqué, on a juqué, na téma. Nous avons appelé ça ngaï. Pour nous appeler ça ngaï tout. Surtout bandi guerre, nous avons livré ngaï. On livre la place, nous avons fort, nous avons faible. Sur abord deux pays na contre taga bakare za na ngoti seri wana eki neza mo contre ta zoze la taxi na virage à GB. Parce qu'on a bimagi na diplomate na rota la histoire. Côté na wana voilà, na sima na wana. Na rota la histoire mo wana na bimi siko na bicho mo yona ba lock na landa siko na temi na kita bi na osekae. On voit na mo isana nga passe tangue moto mais on a poto to bungisa yi. Na ina ebite so jebi histoire wana. C'était nazo défendre Kofi Olomide. Tonga na boina dona ngauza problème na ah oui pour un problème te. Kofi les razonge goya poto a se racheter a mobenga do pour Kofi solinga Kofi ninga zana déjà biso bozi avait des antécédents avec Kofi, c'est toi Migenema. Je sais pas, c'est toi Mige Kofi Kofi Olomide na mo vrai te parce Mige oyoki Kofi akolingo na mo vrai te. Avant il y a loba nga na loba kiango nga na sala ke émission avant émission na yebisa ki yo jamais benga suki chora benga ye loba vient nga o sauver ngai a sauver yo ke aloba ki pa wazekwa pe zamba ngungu suya bimisi ngo pona oye ba pona zaki na kati ya nzungu moko boye tokolo ba ke nzamba lingi yo bima na papa wana oyo yo sala ko limbisa ka yo te olukaka limbiso ndeni
osala mabeti migi osala mabe kotika mutu bongo na nini na yo talaka biso kude tozalaka boye osala même live na yo batu bazomata baye bafingi kaka koni mama moko boye mais nga na zwilongo ba problème bakoni mama bakomi kosala ngabe mission bafingi ngai bafingi wifi bafingi bana nanga ngala na mema train na ndeko mema train unique moi si makasi bafingi na musala wana basaleli nga likita ba mama bango so bakenda na TikTok pona nini ba libonais bazomata balobi mabe mais yos kozo yamba mutu ba épisode na ba épisode ale yo ya ko ya pembeni ya Kofi omoni mik nani ado yue asala kutu oyo salate ando ya maneka ka ba chef ifonge ba tumoko boy ba oloba mais ba asala oyo salate mais omoni na simbisa ke touche Tolanda eza pasi makambo parce que migi andofinga zobozi andofinga Kofi pa na yo migi tu es conscient d'accord si Dieu t'a épargné parce que nzamba lina raopé parce que migi zo pa ko zobozi pa ko fa na makambo na recharger Kofi te eza makambo mais Kofi était mécontent il était mécontent de vous d'accord et migi Kofi azalaki mécontent erwana nani zobozi aso finga garçon tala mutu munene ba matama minene garçon na pona zaipe na jalousie esika ya zalaki garçon o mutu azwango ye mtakubai kokota suko na temple ozo comprendre siko bande kuna ngai est-ce que moi mobali on a poto na yebi vie na yete est-ce que vie na eza bien no ka seri mobali bia comme ko bela suki ndeni miki bande ko bola ike ezokende tokos tozoleka na on peut se lecture migi na muza maele migi tira zo nanyo ado yure Kofi ko mo yambai bolanda et puis toi mo yamba Kofi mo kozi là Kofi na poto tala geste de bossa sala do première émission na do première émission na plateau ya do ya mbela rabato a changé changement d'aura a changé équipe oh ya vanda na vanda banana tililo yo kado ninga za liboso chance à doit se sauver a comme un ambassadeur qui tire la tire mamba musique donc il a quitté au rando le wana c'est ça maman na lo bana c'est ça neye mo na ezi bombe les jours ya na plateau na betora na ebi mutu na bien déjà mon bel sera hier vers un betora rencontrer parce que na pêché bilo rencontrer c'est comme en fait au bango ya zana sisa au bango ya mbaite Kofi alandare loko ezo so des choses en antécédent na ye ko se livrer te ko landa fraternité migi ando yo kana te na vie rambo quand les nga merveille rambo maman na lo bala bando le kapa mi moni migi bando yo kana te na rambo na Kofi alingaka ye te l'air de moi na mobali akomo leke pa na ye yesu kwa alingaka te bato ba ute pa na ye ba leka ba tia mutu liboso nda benga migi ke ye pa leka bozo mon soki siko ye afungola ki migi te koyamba ete boye na boye sala boye lelo pe migi ngaza la lali bandi weza pasi eza musala batu basalaka migi alesa rango mwasi na ina bana metala Kofi ninga yaka kolalisa tala mwana mobali wana alesa ka bando al musala na alesa ka me tiba kisheni na ye bakitisi koma yo yamba mutu na plateau kiti yo vandaka neti yo zala ba kiti no ba jaune migi yo vandaka boye oyamba ba manike kote boye kote ba beta ki babia Kofi soka ye alobi migi vanda ngana ke koto na ora na e okeipe vie problème ezate zono koto neti nga o kiti na nga ya gloire kiti o eza kiti na nga kiti o na yesa bino kiti de la gloire siko na yambi Kofi na esi Kofi vanda koto Kofi aboyi habite yo longwawa
Lupembe kei. Ekeyo. Ekei. Mige. Mais Mige, obiki, Ozara Moutakivu. Mamae. Mige. C'est Kofi Olomide abondo sa pouina Mige. Ça comme puis il faut le bisanga yo petit nanga boina boy. Pendant que bosso la Mige, j'aime la Nina Mige Mige yo bisanga nyoso. Alors bon batte, c'est mon frère. Je n'ai si ça l'air de à son avion Mige a ici. Ah ça bon bon bien. L'air de bisanga ne on peut se battre directif na bi ko binga ke pa batte. Tika kaya benga yo. Zane boy. Soka ke il faut za na face. Soko moni il faut pas za na rete ko senga ke photo te. Babilo ko tu Mige sana asenga ala ça so Mige senga photo te. Que rien ko weli sakate so ejo kazo bokanga ko sala raté ni boy ko sala raté ko weli c'est mission te boy na boy so ka ye jour mo Mige a to ten jour asombela Mige TV imagine moi zanga na Gauthier mascotte asomba TV ve na PC mo TV na Gauthier mascotte Mige ne maramba bengié au fond tout ça l'émission ba nini nga fo ya manga ba ni fo ça na biso so ra yo ça l'émission changer ka na biso place aussi limbala mo bien bo so ba biso to so venga la vie na Gauthier mascotte vraiment ko to mo expliquer abi bon moni soki ka babengi ye Mige so babengi ye kaka pa Kofi moto nyonso azana fwa yeba Kofi abengi ngai wana zwi linu na ye wana ekatana Kofi abengi ngai Kofi bino bato mosusu nde botyaka bomona bato danser ngaka Jésus kaka moto kaya mokilo akendeke wese na toilette Kofi namoni nalenga na olenga na otikala olenga te no lenga te ngana yamba boy na yamba mobutu na lenga te biso ba face à face boy ne ba général Maeli to lenga te na lengeli ni nga lenga muta mokili te nzapela ngai après okosa ote ngai na ibsaki na ngai chora te na ibsaki chora na ya koloba njora chora maître chora na ibsaki ete makambo na bien ote esika moko te na soana Kofi na loba oye kokosa na media karma izolanda yo zobozi esika zali alobi jora de na banda ko trako collaborer na grand très o trahissa zobozi o trahissa penza zobozi akoti na sama bele asilisa ke mission na ote émission katanaki na nzela zobozi akufi na kati ya guerre mais yo obimi okomi na opira mopao ando bandi kolia ba 1500 seko ba 1500 ngato lia kango isombela oni ozwani tina ngolia kango iteta musolungola chance bana nao tini ngolesa ngobana na oyebite loko ni longolaka meka udute pe Mige rappeler le soute pour na mambwana Mige yo senge Sindi place Virambo aza yebi Mige singa ona yamba Sindi ko fabino so lingi Sindi fo penga 30 000 so babilo mobo ah bon avant peso Sindi yamba on va na jigo ya futara 1500 ma singi Sindi 30 000 il y a pas pesa Mige Sindi c'est mo pour Mige ne to peut être besoin de pas d'intelligence on a habité yo boya ko yambete singa Sindi singa yambande Sindi bien na ça mbara Sindi futara te wana ibo ko film talinga rati d'accord reprendre sur Mige zo se vera mazo linga émission d'accord la plateau reprendre habite déjà que to changer place d'accord donc voilà bato ba excusez nga sona lo makambo parce que il faut tout te Virambo changer ngana zo lo babwe parce que mutu na mutu oza capacité ne moi jinana ba na sona lo bimisa suko makambo yo importance na ngona porta ba Virambo ko ba comprendre force on se préparer na kebe oya okoma zobozi awo na bimisa lo ma bete o tu na lo balangeza parce que na mama musique émission musique avec la frère nanga ado et ça reçu et parti ya compris maman na lobby na rôle bané en privé mais je me kabwe na lobby en boy na préféré na lobby comment c'est le qui a oisé quoi na Mige le na teva lobby que atika wa téléphone mandi bota misa mettre chua ko oisé ko lobby que mettre chua mutabenga ke poye bisai na makambo so soko to kona nina na kati te ngalo na yebi ke Mige obomela chua te abeta ngo national vie na obo na boy en fait Mige faut Mige on te global te to cha moni moto to atalinga kufa se défendre OK ata gloria o sala mabe mo so moni nge ba boma yo se défendre pourquoi to zo ba avocat allo baka
Tout ça, on a des règles. Vous comprenez que vous avez un avocat, quand tu parles à une personne, mettre main libre, pourquoi qu'on bête les main libre, on m'a dit, quand ils ont ma bête, ils ont na milliers, ne bazalaka, na solarana kofi, na solarana est bien, boyna boy. Mais tango, on m'a dit que vieux wana botonga kana e bato. Netinga na koza na camarade na amo boye bien azana ndeko mosi moso ka beninga totonga ba koni mama mususu boye na boye soki na monike na zana bato na ochame liberté yo pendo monaki tango monaki pe ke ya koti tamu zo zaki na main libre na o metamu ya ye olobi anka limbisanga olongo liango bala moko tshena lito iboye oyebise pe kite kofi na yambi mutu bukati conversation. Mais yozo continue koloba au pesa qui est confiance. Mais qui confiance à ma bé. Parce que à cause sepela na ote muninga mso azolela ba msu bazo seka. Yesko esala qui est passé. Ake bete la mosko waze quoi. Mais sepela na nzela wana ekufungola yo. Soko kolinga koyoka. Mais soko boyino koyoka et oza problème na bandi ko bocha ba like to bando ke na suka bo like vraiment bo like bo tapoter like kambala moko pa oleki oche commentaire na yo et osala bien. So ba pi ngala so ma tant tout mi ke ba sala na verambo ngana yebiang. Ah bon? Si ba no ngam na ndopesa ba direct verambo complet verambo no moni moi j'arrête. Ah pe chose moi j'ai quitté ti wana ngam na coach il faut que ne boy ko banga kete sala boy sala parce que mi ke pona verambo za ki lokola so ngana o demi final bete tanga na wuti kuna na hotel set na bisete aza mutu. Vous comprenez? À Salio, Bepona, à l'unique moni, à ta pas parole. Qu'on fait recruter jour, on a tout ça rémission, n'est pas parole. Moutalibo, ça sont melanga ticket à Paris, des héros, on a Bakali. Bakali n'a déjà toujours un papa. C'était pas parole, ça. On a tout mis dans métro Franklin Roosevelt, dans Champs-Élysées. Ou de ça, l'émission Moroana, du bas de Vuitton. Je vois. Qu'on fait l'air à Taliango. N'a rien à l'eau, n'a rien à quartier latin. Qu'est-ce qu'on fait à Lucas? Il était un recruté. Il y a un moment vie, à ce moment où tu as envie à Bibembe. Monsieur de toi, Fongane n'a pas fait aux 150 000 personnes. Na signé guerre na bateau, na obeta bango tout chaos. Ce n'a pas concentré vers mon ami na guerre na bando saka esiko quoi. Pour et là au confie message moi ta obeta que ko ta bateau boy. Son na intervenir na bageza lokuta. Pendant des moteurs de APCB, oh azo kumisa oh concert na ngeko za la bona na o devrait za na ngo bongo te ta mamba loba. Pendant to yo muto loba. Va poser question pour journaliste. Kofi oza bien, yoza docteur. Bon lié Kofi tout na bateau ça va. Yoza docteur. Mais ça va mutu na ese. Te na tuni Kofi. Kofi olomide là yo tout na bateau. Comment ça va? Tu vas bien? Pour Kofi tout na bateau bon. Là tout na bateau bon, yoza docteur. Là luka makambo est important pour na vie na ye. Alors on sala ba challenge à pas pamba. Azo c'est plani nango. A comment fanatique ni na c'est pas yo dozo épargner opposer moi si. Pour un jour, on a vu nous le contact, net ba contact tout le cabiso ton net nga contact tout sindia le kana mizinga na zana. OK. Batambo motunga na zana ba. Zana ba no expliquer. Femme foyer. Na ba no expliquer yo. Sona ma do ba vérité. Na expliquer bat. Contact tout sindia le ka au producteur 999 nga merveille na na peut vera mba yebi. D'accord. Ba tout après ça c'est una fali. Wa sera le protest c'est ba faut pas. Mais que c'est là azo sala bongo déjà. Appui à Kofi na mambo za réel ça bien té mutozo tuno yoza docteur bola ye ko fait tout na bato ça va banda journaliste de la tuni mutu monde bonne santé a tuni té ya ça docteur pas tout na mutu bon faut répondre après si mutu ça na petit na yo nga Kofi ah bana omita la raté c'est Mathieu Bochaza mabe PDD Kofi le mais nga na gangela Mathieu Bonche place ça yebi na aéroport. Mais on a tout puissant dans mon ensemble de mission mon boy mon compte Kofi sur la nini za la raté mon ni ngola mon moi zo le gana TV ay mo zo le boni ay milianga a tellement que on a essayé yo parce que soit mega na gauche droite azam mutu nanga mais ngeso nota na dane go le ka parce que na rogi na ndenga kin na ba ke so na bête contre na obete contre na batantu so na gazé Verambo appuyer Verambo bengi sa ye bakali killer ba sala émission ba poser ko fi ba question bo so le lolo ba po ani yo mitala rande match bo changa za mabe am sa monique assez à monnaie en fait on a katina et obitala msa spiritualité merveille le te mutema mabe kaka complexe celui papimbo mané bien comprendre celui nati le kolende bien mais ba papimbo maana ba match bo ba papimbo malobiti comprendre donc ça dit et ça m'a bien bon j'ai besoin d'internet de l'on est à la maladie
Dis moi la biso papi moi matcha mini na internet. Donc c'est à dire babilo qu'on a verra mo fa longo là, on verra mo il doit changer. Ah toi tu as 2 ans, toi il a nos âges, il faut changer comportement. La musique, soit tu dis nos musique tu lobelate. Voilà, aimez partager, merci à le boss, choisi ma tata avec Gauthier Mascotte génie de baguette. Nga mo ba to zo na jemora mukie. Avec Rambo. Ba jaba bébé. OK. Vous comprenez? Fais to batrika nga mo ba ti nga mo hotel na o mazoba o ma do. Non, je te permets pas. Alors, batrika même faire pour na basi. La faire basi a pas poissonner. Yo nga na expliquer te na zo solo là. Na fi c'est pour ça attention bininga. Moi c'est moi yo ko nzambe na nga. Yo ka batinji. So na bina linga faire était na kosi. Donc, bah on a autre cas bonus et tellement on se migété. Là, on a qu'un verre mon oreille passe. Mais je pensais qu'il était sage. Avec que Kofi n'a rien à monter ma taille. Il Congo c'est pas se laisser faire. Mais c'est laisser faire. Bien à moi on a le droit s'appuyer faire. S'appuyer na wera na yo. Pe na pesa na olo bananga poso guerre pe guerre. Ah ma conseil c'est belé bon like pe bon partager. Ba bo doit pe par na bino là c'est ça fait donc. Mais en fait Rambo c'est d'offrande. Ah, voilà. Voilà, tout comme la voilà, bande konanga to comme na souk émission. J'espère que Bolandia on a boké bignonso. Alors, pina bande konanga yi mige soki batu balobi ke yo muto bomisa zobozi ko yo kango motema pasité. Mais soki conscience na webi ke bomisa été keba na Koffi Olomide parce que alimbi saote. Balobi soki ngolo ya yebisi yoke mungu sunu kuna na samai azobela ndimela ye relation oyo merveille relation oyo jia fifongo oyo ko finga bazalaki na ona Koffi yo ko tikala kozana nango te banda lelo tilobi kuna parce que bango le bazaki na ina relation azaki jeune azaki mwa makasi lelo Koffi paso kena na kimukolo alors keba na ndenga nyoso sala o ridiculizaka Koffi te o ridiculizaka famille na bango na mama mi parce que mwana na tanga komba mama mi atanga komba papa ya ba Koffi atanga bandeko ba Koffi en tout cas ezala ki passe tala camionnette mbola nde bakanga ki na Congo neti ata ye wana camionnette mbola na nde bakanga ki na Congo wana pona loba makama mama mi ke Koffi abimana mama na ye Koffi alimbisa ete jour ako kanga ye na piège na ye ako sala ye makamu na ye camionnette ako ko tona ba kimbangiste na bilamba ne wana aomona keza ni les sans effet parce que bolingo ou bien esprit ezana kati ezana bilamba te bozo comprendre soki na vie normale o chuki penza mutu même mobali no moko chuki makasi même moi si na o chuki ye trop tant bokabwani ezana tina te ko zongela ko landela non boko koma na bino moi malamu parce que nzamba pexi biso binemi mais ko lia na fourchette à moulai sani fois ezala kuna fourchette tala fourchette à moulai bozana la sabino fourchette o bino foko lela kana batu parce que bino bozonga na batu ka boe pamba ka ndenge wana j'espère que yango o fourchette ya debiloko o yango bando lela bo moni fourchette o yango ndo bando ko lela yo wana bilia liate ozongeli batu boy te bo sala mokili na bino bo continuer nga pe na zo continuer bo ya kokufa pamba surtout ba poison ezala ba micro bo ko longwa akuna boye tala doyue aboto la kai gaz kabwe yo pe migi na makambo yo kaka keba komona pe gaz ekeyo donc l'aime sous bombe oyo soit que ko bikiso soit que ko longolo gaz donc ba de konanga bo sa la tension na vie ye baka ko se positionner ata mutu amaza Kabila ata za Tshisekedi ata za nani bo bebana bo fingana parce que là comme président obandika ko lande na simate yo pe kana ndengo zali soko ningo zala ngai na za pe présidente ngai za présidente ya sous le baoba na za présidente quand on a double présidente na live together dessous ngai na za présidente siko yebsanga na olanda mama présidente na okena yo
mpo nga mpe na présidente na ndenge na nga mpe nazogere badossier na nga yo mpe misala présidente na yo te mosusu oza présidente na kati ya ndako na yo te mosusu oza présidente na bana na yo te mosusu oza présidente na mosala na osalaka. Pourquoi tu vas envier les autres? Oh, ezaki bosi bobebana na bino alezoinga kaka ozonga kaka na barelation mpo na kaka nini omilakisa ya yo okokufa bakoki kotika yo 20 après babomi yo ntango kaka vi bandi okomo elengi moto anga abomi yo avandi na yo peko avanda na yo bambula o alimbisa ngai o boy na boy oyo kaka moko mosusu do mobali no mpenza alobi oyo osalaka nga na 1800 et quelque olobi yaya bosala attention vie oyo eza compliqué. Likez, partagez, je vous love. Tokutani. En tout cas, bon début à week-end, hein? Bye, bisous, bon week-end.